Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de deviens rage quand je suis dans le... Mbote, libota nangai, mbote nabino. Bonsoir Esika Bozali, bonjour. Selon ba décalage à ba air, selon mboka na mboka ndenge ezokumba mela. Donc nde na utai kokoma na générique na biso wana. Awa toza na commune ya Mongafula. Donc atwa na Mongafula nde na yaki na jolie cité. Lelo na kati na ngambo mususu a jolie cité. Totala elo moko eza quelque part awa. Donc tobenga ngo eza na quartier Mitendi. Quartier Mitendi, quartier moko bien. Bomona bavenu ndenge ezali, environnement ndenge ezali. Donc eza environnement moko très bien habité. Eza plat. Courant ezali, mai ezali. Donc eza te ke eloro moko bo mai eza te te. Courant ezali, mai ezali. Donc place to kende tozo koma déjà. Tolobaki to bano l'accès sous vraiment ndenge ka raté po bazo yiba mo mingi. Donc bande comme subo tinda bon toloba belé te mais to bay to bano l'accès sous ndenge za raté po tala kaka. Bon awa to komi to kota skona lupango. Voilà donc à toi liboso a lupango ndé na lobaki quartier jolie cité lelo nae na quartier o ezali kaka na Mitendi mais arrêt temps présent. Donc so leki arrêt jolie cité arrêt o elandaka wana babenga ngo arrêt grand hôtel. Après wana arrêt temps présent to kati na droite côté générateur asinali ya sika oza mobimba. Donc a lupango yango yo tala lupango monene. Lupango eza 26 mètres sur 38 et demi. Na bandeli lupango eza 26 mètres sur 38 mètres et demi. Nanda kwa munene wana to koma to tala mais to laksana no lupango ndenge ezali tala lupango munene doba oba ba luka mapanga minene o ezada na bandako espace a ozo mpepe nde lobi ba reprochaki biso to ba kama muteka tseto mon espace ya otonga te espace a ozo mpepe ezali monde to bendi ndako donc ndako eza ya bien to kota na kati to tala. Mais avant tout, tu vas dans Libanda awa, tu l'accent nous Libanda n'engezali, voilà. Donc tu vas tomata skoli kolo, mais le pan o yonde na lobby 26 mètres sur 38 mètres et demi, donc 38 mètres 50. Bah nanda kwa na munene ya 3 chambres, salon, cuisine, 3 salles de bain. Ezotekama donc yango toye pour te présenter bino pour na ba o ba rozala intéressé ba o balingara somba ba terrain te balingara somba déjà nanda ku bien bâti. Donc boni ndako ndenge ezali ndako yango ezana peinture bien peinture sika bon ya sika te mais peinture moko récente na ebike to kota na kati ba ozela to kota na kati to kota na kati. Mais avant tout na kati to baluka nan bomona ndako ti na sima ndenge ezali ndenge ba entra cuisine ezana sima ndenge ba logette ezana sima pona courant ndenge nini
Comme ça, tout le monde a une idée claire. Donc, ils ont entrée, ils ont une véranda. Entrée principale, il y a Ndaku Yangoyo. À part porte, il y a ciment ou il y a cuisine. Entrée principale, Yangoyo. Donc, il y a 26 mètres sur 38 mètres et demi. Donc, il y a une double parcelle. Il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Mapango minene, lupango somba yangoyo. Lupango somba yangoyo. Donc, awa, aux ans, mètre carré, il y a bien, aux ans, ndako, bien. Et puis, na primo, il y a bien. Donc, ato baluki na ciment. Mon ndako tina ciment, ndenge ezali. Awa, to dans la logette. Logette à courant. Ah, tu as la porte, il y a cuisine. Porte où ils ont côté de cuisine et il peut amener son bahamoko. Ti dans le salon. Donc, ah, tu baluki. Voilà, ah, tu as évolué, kaka, tu as évolué. Tu as un ndaku. Awa, espace, au sa jardin, au sa molo, nomo, awa. Espace yango, espace à CP lisusu ezali. Donc tout linga skoto kota ndaku, munyo so mona ndaku azana idée. Il y a ndenge to lobi 3 chambres, 3 salles de bain. Donc 3 salles de bain ni koloba. Chaque chambre ezana salle de bain na yango. Voilà un peu ndenge msusu ya kolobela. A to koti na kati, to koti na ndaku. Côté au toit couloir principal au salon, cuisine et puis une salle à manger. Voilà, t'as le pont des ali. Donc ndako za bien et ça na ba auto benga lambri à tes humains et be baraté yango abaché. Donc ndako za ma bien le pont normal. Au salon, au écran. Donc, la porte aux hommes, et la porte, il y a que maman cuisine. La porte, et même dans couloir, couloir. Pour on a 2 couloirs. Couloir, où est l'entrée principale. Et puis, tout le monde en cuisine. Voilà, donc, il y a couloir, où et bombi la chambre. Ils appellent la porte, na yango. Donc, voilà un peu. Ndaku ndenge ezaleli. On entend tout autant ndaku. Prix à Lupango, c'est $75,000 à discuter. N'a espace n'y soit. $75,000 à discuter. Donc, vous intéressés, bien à lui. Numéro Zawana pour vous intéresser. Au bengi biso, soit au komeli biso, toro yambayo, toro solo la, toro répondre yo. Donc, voilà un peu morphologie Lupango ndenge ezali. Merci beaucoup. Bye. C'est bébé, ouais c'est bébé, et du moment t'es big boss manager. Oh mon bébé Dingoma, c'est la tata ngwetana, la lola peto monana, yone papa yabana. Oh mon bébé Dingoma, c'est la tata ngwetana, la lola peto monana, yone papa yabana. Purchase your track today. Oyonde papa yabana, yabana. T'es mon cœur, t'es ma lèvre, tu es tout pour BBM. Ne change pas, restez comme les rabis, les caméléons s'adaptent dans tous les couleurs. Mais ne prends jamais la couleur de l'amour, l'amour que j'ai pour toi est plus fort que tout. Ouais.
quand tu es à mes côtés, ouais. Je suis l'homme le plus erré, ouais. Bébé, tu brilles déjà comme une étoile. Oh mon bébé, Tingoma, c'est la tatango etana. Nalola peto mon nana, yone papa yabana. Oh mon bébé, Tingoma, c'est la tatango etana. Nalola peto mon nana, yone papa yabana. Purchase your track today.